Onyo so papa balongo na biso tango yikoki. Biso sikoyo domi pesa. Tama kamonisa boni kwa mipengo isa. Keke nyonso kombo na yo. Ekoe mama na miloko na biso mama yonde ojali mama ya mabota. Sikawa tango yikoki. Amemba kubanje akoningisa mokili. Tango wana oyo ezalike maloba nyonso papa alobaki eza kokoka 100 ans ekobota makambo ebele. tosalelaka bongo. Alors boyebi leki na biso papa José Diangenda Kiangani balongwaki na butu akende contrôle na nzela nde atikaki biso, kasi biso bandimi papa Kurutu ntango akufaki Fumalongo alobi kolela te. Tango papa Fumalongo akufaki papa Mfumambanza alobi kolela te. Tango Mfumambanza akufaki atindaki ngana loba batu balela te. Toyokani bia toyokani te. Biso kaka mabondeli na banzemo. Toyokani ponzela na yeza na tutwa. Ngai na papa Zako toke Kinshasa. Papa Mbenza zali kotikala obo bongisa place na ye. Toyokani kasi tozo kopekisa kolela bozolela. Eske nzela na yebe babe bonga. Ya saline mabete. Alanaki nzela mabete. Donc ake kozwa lifuti na ye. Toyokani yango makambo tozaki nango mpona kolakisa ke bino deja si boyokaki mpo bozwa na siri biso awa tolobi tozwa mpe biso misato. Ngai na papa Zako toza kokende. Papa Mbenza aza kotikala na bino mpona misala. Tosilisi boye na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo. Amen. Merci. Mbe iye mtapesi biso tango yo. Nzambe alobi ke nyonso tosalelaka ngo na sa tango.
na likolo lifuteli na biso ezala kuna batata na ba mama. Nzambe alingi biso, Nzambe soki alingi biso te tokoki koya na esiko te. Ndenge touti koleka ba fête na janvier oyo le premier alobaki na biso makambo eza boye bien eza boye te. Tokoyoka liloba oyo papa Simon Kimbangu Kiangani apesaki biso na mokolo wana le premier. Tokoyoka bata presse bopesa biso non eyano oyo papa apesaki biso bolanda yango malamu parce que biso ba misusu makambo ezoleka na lingomba tozoko négliger yango surtout biso ba jeune batata tobenda matoyi ya biso ba jeune bana landa matambi ya tata na yo biso tozoko landa matambi ya batata na biso toye awa lokola ba visiteur meme ngai nabutamaka wana nkamba kasi nazali simple visiteur bandeko na biso balongwi mosika na France bamimoni awa bazali ba étranger même en France bazali kaka ba simple visiteur pona nini mokolo mosusu tokotika mokili oyo po ate tojunga esika wana tolongwaki. Donc tosenga bolimisi mingi na ntina na pasi nzela ingele muna mfumo yisu njela ya bantu babo lufwa inzela ya moyo mu sale salo okufuidi ko kulene mwana nzambiko oyani otusisidi uzitambalu kwa beno manaka muini manaka vengi dilombolo kwa ngenzambi sikilisenza kombo na tata mwana pe tata molimo mosantu bandimi ya tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani na ngomba ya Kinshasa oyebete tomataki na nkamba Yerusalem na fête le 12 octobre les fêtes lekaki malamu na sima fête otikalaki po ete papa azalaki na ba orientation na kopesa lingomba ndenge tokoyi komemela lingomba na ye yango na mokolo malelo utatongo ya lelo tosilaki koyamba sango ya kokabama ya nzoto ya mombo na ye papa conseil direct papa Rigen José Diangenda oyo asili kotika biso mokolo malelo nzoto deja ezali na Kinshasa yango papa apesi biso nzela mpona kobima po ete tozonga Kinshasa mpona koyamba mokonzi wa biso mokonzi ya lingomba conseil direct papa Rigen oyo asili kotika biso yango mokolo malobi biso baso bandime ngomba Kinshasa mabondele kozana centre d'accueil po ete lokola lingomba tozalaki na Yerusalem biso baso tokozana centre d'accueil po ete toyeba programme nini lingomba bongisi pona tata na biso asili kotika biso kobanda na maluku kino na mongafula les 24 communes mabondeli ya mokolo malobi ekozana centre d'accueil kimbongisi ya Kasavubu. Voilà message oyo ezalaki na biso pona kopesa na bino bandimi yango wana ndenge ye moko tata molimo mosantu alendisi biso toyaka na mokili mobembo nzela nkolo Yesu Kristo alekaki yango wana nzela tata Simon Kimbangu alekaki yango wana nzela batata na biso bamvola misato papa Kisolokele papa Dialunga na papa Diangenda kaka yango wana biso pe lelo lokola mokolo ya mombo na ye esili kokoka koleya na biso ezana mabondeli ezana banzembo po ete biso toyebi tina ya liwa ezali nzela na biso nyonso. Voilà message ezalaki na biso pona kopesa na bino bana Kinshasa bokoyoka makambo na tina nde mokolo malobi wana biso bato tokoyangana na centre d'accueil kimbongiste ya Kasavubu nde bokozwa message de long et à large na kombo na tata mwana pe tata molimo mosantu amen.